Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino kotalisa bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba asali fiasco ya kosakana te na kati ya Kinshasa. Bandeko babolingo tango toyebisaka bino ete Kinshasa ezali mboka oyo Joseph Kabila asi akangi tous les 4 kwe bandeko. Lelo ye moko Papa Etienne Tshisekedi akomi komona ba réalité pe azali wana aza ya kokamwa bandeko. Oyo tondenge kanga tomesana koloba ete libanda ezali kati te bandeko. Ba image ezali komona na te komi ya likukuma bandeko. Bazali koyeba te ndenge nini bakoki kosala po baluka batrike ba image me bandeko. Asali penza mpiaka ya bampiaka. Tango toyebisaki bino ke na Lubumbashi cameraman azalaki kosala neti mwa ba manevre mpona koluka kotrike kozwa esika mwa groupe ya bato batiaki biso tembe na kati ya Kinshasa bandeko. Papa Etienne Tshisekedi aluki bato akamwe pe azali kondima te. Bandeko toyebisaki bino ete le rais azali na bato batiaki tembe. Bochaki tembe lelo bosuki bochaki tembe lelo bomoni bandeko bamoni yango bandeko ndenge balobaka ete soko omoni mokolo miso eteli seke makambo ye ndongo. Bandeko journaliste Westi atika na epete abengi Félix Tshisekedi bandeko. Lokola appelle journaliste Monsieur Wechi ye makambo na ezala kaka likolo ya mbebo abwakeli etuni alobi me ndenge nini babilili eza komona na te bani Félix akomi kobeta monoko akomi kolia lolemu. Bandeko toyebisaki bino ete ndenge ezali wana bana ya Congo tu bazali nsima ya le rais. Bino bato bozali na ba système na bino bolobi toko benga bandeko na biso po ete to afin to pesa bango 10 chiffres voter Papa Etienne Tshisekedi bandeko bana ya Kinshasa nazango senga na bino batindeli bino bongo bolie pona ko voter le rais. Kokamo baza ya kodinda bandeko. Papa Etienne Tshisekedi akanisaki ete Kinshasa ekozala soki ndenge nini bandeko. Ye moko andimita kamwe Papa Etienne Tshisekedi azokamwa na minito ndenge tozoloba boye Papa Etienne Tshisekedi azokotoka aza kondima te. Ndenge kaka tolobaka libanda ezali kati te. Nzambe akomi kofuta bino ba salaire na bino ba masolo na bino ya sese ba makambo na bino ya sese oyo bosalaka o ndenge bozalaki kolinga ete po ete bolinga komettre Kinshasa na kati na désordre ke bato bakufa. Nzambe a tourné yango bomoni salaire na bino yango na bandeko Papa Etienne Tshisekedi akamwe. Papa Roger
merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie kaka ndenge nazali koyebisa yo bameli pema. Bameli pema bandeko. Basalaki erreur. Balingaki balanda cheval na makolo. Mais lolemo ebimi bango. Lelo penza Kinshasa est confirmé que bango nyonso tu bazali sima ya le rais. Bandeko. Oyo kaka ndenge bango bazalaka soki vérité eyebani bakomi kosala ba manœuvre po ete ba image emonana te. Bandeko bazwi mpenza vrai mbata wana babengaka yango mbata ya dikosi. Bandeko le rais oyo peuple congolais asi à comprendre ayebi ete président oyo wana azali président na biso maloba moke misala eza komonana bino bokanisi bokoya kokosa bapeuple congolais na badiscours na bino lokuta. Bandeko ate le rais deux fois te ndenge ezali wana bana ya poto bino moko boyeba yango ete le vieux ameli mai kuna na terrain toyebisaki bino ete libanda ezali kati te. Wapi bango oyo bino bakombata boya na Congo boya totala bino bato bolobi ke le 6 boya na Congo toza kozela bino boya bomoni ndenge le vieux ameli mai. Le vieux melima ya kokite ba image komi ya go luka ndenge nini ya kosala po batrike me. Ezali somo pe mawa. Bomoni ndenge Félix Tshisekedi akomi kolia munoko na ba interview o bazali ko tuna ye na ba question bazali ko tuna ye na mbese wechi. Bomoni ndenge za kolia munoko bandeko to bengi bato akini balobi te bandeko. Tangu papa Tshisekedi ayaki liboso batu mingi bazalaki nde na besoin bamona ye po tala kaka depuis kala. Mais siko penza babike le vieux penza mawato. Balobi batu tu bavandi na bango na ba palais. Donc on les ali réponse ezali ko l'excité. Joseph Kabila a battre ye penza kangi tous les 4 coins. Bandeko. Yango tolobi boyo kaga mwa soni botika ko loba. Bomoni o penza ezali réponse monene o bana kin ba pesi bino. Oyo ezali mbata ya miso oyo bana kini bapesi bino. Bandeko tango tozali koyebisa bino ete Joseph Kabila kangi tous les 4 coins bondimaki te sikoyo boyoki yango bozela bokomona kala mingi te toza kozwa babilili eza koyela biso. Bandeko tokotiela bino bomona ndenge nini le vieux chichi asali mpiaka. ekomi o Félix akomi o na filmaki mosusu na nini na ngai te le rais deux fois te le rais anyati bango. Bandeko bongo le 6 baya bakoyoka batuna Jean-Pierre Bemba ndenge nini akimaka agenda kokota na ambassade ya Afrique du Sud. Le 6 boya bino ba soldat bino bolobi bino nde bakombata boya le 6 le rais pénal armé na mapinga na baza kozela boya le 6 boya kosa n'importe quoi. Bomoni le rais déjà assis à police bino bomoni yango bomelima inatonga. Bandeko basimbi makasa kuanga bakanisa ki ete basimbi Victor Nzoka nde basimbi makasa kuanga. Bandeko kokabo bandeko vie chichandi te bandeko na basi place azali siko aza kotoka tala kaka bana ya poto basalaki ba cotisation ba ete le 6 bandeko tala ndeko conseil toza kopesa yo moto za na poto vanda na yo kimia kosalere te oya kosala ba jeune o le 6 na kokita ngulungulu na kende kota Congo Brazzaville na luka na kota ndeko to sito lobi ba misusu ba kokima mbangu ba kokatisa fleuve Congo na makolo kosala liseki. Bandeko non Joseph Kabila ate alobaka te me ba evre za komonana lelo bana Congo balakisi yango balakisi ete bango nyonso bazali sima ya le rais boloba lisusu bino ba diaspora oyo boza kosala monoko bolobaki biso ba kombata tolobi boye omoni eske bayoki na Congo bana Congo babimi po bayemba banzembo na bino ya buzobo boyembaka bosambwe balokoti makasa kuanga. Bandeko bakanisaki baza kozwa victoire nzoka nde balokoti makasa kuanga. Kokamwa bandeko
Mama Rosalie nazongiseli yo maloba balokoti makasa kwanga kokamwa na Lubumbashi basali mpiaka batrike ba image na Kinshasa okotrike ba image ndenge nini po ete bato ya polele verité bazali bakoloba Mama Rosalie napesi yo maloba kokamwa na kamwe bandeko les vieux chicha melimai les vieux chicha simbi makasa kwanga omoni babelelaka victoire bien avante omoni Joseph Kabila calme lekito avandi calme me tala sikoyo basalaka liti na mwana muke soki mwana muke ozosala liti na mwana muke zala na ekenge kokende ngulu te sino te tala sikoyo mwana muke simbi bino makasa kwanga bandeko babolingo ezali somo mpe mawa baelektio oyo bakolela ebele babandi deja bandeko mama kozali so maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko bakanisaki basimbi victoire nzonga nde balokoti makasa kwanga lelo penza emonani bandeko yango tozali koyebisa bino peuple congolais bozala calme ezali na bandeko mosusu oyo bafilmaki arrive na ye na batelefone portable bazali kobongisa bakotindela biso yango bandeko bokotala bomona ndenge nini levi asali mpiaka bandeko tango ayaki mbala liboso toyebisaki bino bato mingi balingaki bamona ye po ete bamona ye kala balingaki bavivre ye mais sikoyo bandeko bapeuple congolais bacomprendre baye kotala babi te président na biso ya solo ezali nde le rais toboyi président oyo bato bazali koyela biso bamaloba ebele misala eza komonana te mpe bato oyo bakambaka mboka na biso panda kala basali mpe eloko te bandeko na tango oyo totiki bino na moma oyo po ete tozali kozela to receptionner ba image oyo bazali kotindela biso bandeko tozali koprojecte yango bandeko oyo ndenge oyokaka ete ya chichi asali mpiaka asimbi makasa kwanga le rais deux fois te toyebisaki bino ete ndenge ezali wana tokotia bino contre mire ya makwanza yango namonaki ete babandaki deja koluka ndenge nini ya kosala neti bamobulu banini mais ndeko tozali koloba ete mobulu ezala te tokende na malembe po ete soki mobulu ezali botunaka Jean-Pierre Bemba ndenge nini akimaki na ambassade ya Afrique du Sud po ete wana ndenge tozali koloba bamosusu bakokatisa fleuve Congo na makolo bandeko bato IDPS basimbi makasa kwanga bandeko bakwango babengaka king 7 jours basimbi yango na maboko bandeko ndenge balobaka ete bamoni makambo na bango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotiela bino baimage bokomona ndenge nini levie na bango akoti mai mpe asimbi makasa ya kwanga na maboko andimaki te bana ya kine lelo bapesi réponse na bango le rais victoire merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.